Mobali nini aza na poto alobake non natangeli mwasi 5000 dollars na mesa boye. So lingi mwasi bala ye. Nga pe na sala erreur wana. Nzoka nde lokuta zaki bien na mwasi na ye. Nazo pesa penda conseil lelo mingi na ba papa. Boye ba ko respecter basi na bino ta likambo eleki na mwana wa mwasi wana. Tala mwana wana bakena ko kanga 2 jours. Eza ba biloko na mamba okenozo na Benin. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Chers amis internautes, bonjour Nabino, bonsoir Nabaro Nabino Bangkok, Naba États-Unis. Yabino Manik de John Yeyo, Ndeka na lobai que non, ba émission et la plus na ba changement. Hein, ndenge ba mama boté ya ngai na baki no micha na 2019 na miche pe na place ya Kibo Mama. Moi délire et kozala mais Kibo Mama vraiment il faut et ça la man. Net émission ya lelo. Émission ya lelo na se basé mingi na robeta lisolo mingi ya mabala ya poto nenge ezokufa nenge basi ya poto bazoya kokosa ba jeune garçon na nenge mibali ya poto bazoya kokosa ba jeune fille o bazana Kinshasa. En tout cas conseil ezabwe tozali ba parents divorce ezo me mabane belé awa na kikulu na bano tozomona ya bakulu na lelo oyo muta uta pota zo banga azolo ba ote ndeza wana kulu na okanganga moya olata bijou na nzela eza lisusu te moya osabo eza lisusu te eza dû ya ba divorce et puis na poto na ebinenge le karaté mais to luka to arranger mingi côté wana tango oza mukolo oboti bana. Est-ce que yo kolinga mwana na oyo ya mwasi un papa ya 70 ans il y a 70 ans okolinga mwana na oyo ya mwasi ya 14 ans babima na ye eloko oyo lingi basala yo te kosala pe muninga te tozomona mikolo penza mikolo batata mikolo po avandi mingi na poto asali mbongo aye awa bazokosa bana mike na ba $100 oyo $100 au monde nango kaka na valeur nango soki eza mobimba changer ngo kaka changer ka $20 au monde bozoba nango ndenge silaka mais bozo kosa bana ya mike otondi karma lourd osali vie na yo ndenge ozweli mbongo yebani te kilo na nzoto masumu ebele ozoya ko charger bana batu ya mike eza malamu te nzamba lingi ndenge wana te eza malamu te. Oza na mwasi na yo oza mai et puis ndenge boyela awa kaka soko zolinga mutu. Moi aussi je suis passé par là. On a fait ça exemple na ngai moko. Je suis passé par là que o naza na procédure ya divorce. Lokuta a divorcé na été aza bien na mwasi na ekuna bazo vivre bien mais awa aoya okosa na procédure ya divorce na obala yo na azoli moi na moi ndaku ya chambre na salon ache aye na conteneur atie moi plasma na kati abiote installé ozo pesa mwana ya muninga pasi lobitanga ocha ezemi abotisi ye mwana après ekomi pasi ekomi ya kosundolama akomi kotuna yo oyebaki teke na bala mais pourquoi kokosa bana ya baninga ya mike ndenge wana boza kokushe na bana ya mikie kotamba na bango na ba boîte ozobenga e chérie madame ozobenga e na ba kombo moko boye ya bolingo nzoka nde na mwasi na oboza en bonne et due forme kuna mobali nini aza na poto alobake non natangeli mwasi 5000 dollars na mesa boye so lingi mwasi bala ye nga pe na sala erreur wana nzoka nde lokuta zaki bien na mwasi na ye au moins soki mwasi na ye akomo bata mayo. Oh te madame azawa mais akosa ki ok bato baza na procédure à divorce est-ce ko batamaye so za procédure à divorce na mwasi na yo ata kucho na mwasi bwana procédure à divorce et ça le côté
nazo pesa penda conseil lelo mingi na ba papa boye ba ko respecter basi na bino ta likambo eleki na mwana wa mwasi wana mwana ya batu ya mukie bokangi ye 2 jours bo s'abuser na ye et puis tamba osala makambo wana nyonso mwasi mobali pe azana kati basi batinelinga liste ya basi yo bakendaka bene ba jeune maman oyo bazala awa na kine eloko esalinga pasi na kati ya liste wana basere na nga ebele da bokendaka poto bene obozwi kisi boyokai na mibali na bino mpona boyaka komaduye koescroke nzoto ya bana basi na Kinshasa bana basi na Kinshasa balingi lisusu bacopain te balingi lisusu ba jeune garçon ya ba age na bango te kaka dadi guga kaka dadi guga bana nyonso oyoka jamais jeune fille azobenga na téléphone allo chérie allo mon bébé d'amour so kaka dadi guga yango bino ba dadi boluka pe ba mami te bolingi kaka bana ya batu ya mikie biso tokola na ba copain oza na copain na yaka na 18h bobata maka bakata biso ba kovo bakati o kovo epa na bino mpo bakuti na mobali ya lelo esala makali susu te ya lelo eza kaka dadi guga tata mukolo et puis ofandi na mwana batu ya mukie lokola en tout cas côté wana bana loba na mboko côté wana makamona s'arranger mwana ya 14 ans okute kana dadi guga azokosa mwana na $100 donc ndenge za wana kaka nde bomoni mwa mawa ekoti mais na continue comme ça bozokosa bana mike tala mwana wana bakena kokanga 2 jours eza ba biloko na wamba okenozo na Benin et puis mwasi wana okangi mbanda ato betaki osabisaki na endengeni seke yo pe mwasi oza lesbienne eza bien te botika kokosa bana ya baninga parce que mboka eza pasi bana baninga ba parents na bango baza na mbongo te bozo kosa bana ya baninga na biloko mike mboka eza pasi mwana nyonso aza na besoin ya Android bani bo se respecter en tout cas ba tata ya poto bo se respecter ba tata ya poto bozo ya awa donc bino bokoma osali mbongo ti oboma pena mbongo moko na vacances olobi ke na mbongo oyo na oki osaka nango ba jeune fille eza kitoko te eza malamu te bo se respecter pe basi na bino sikotango bakoya bandi ko beta bana ya bato eza faute mwana te eza faute ya ye mutakena ko linga mwana ya muninga non faiblesse eza ka parce que mboka eza na pasi kozwa mbongo eza pasi mbongo bopesa pe bana mbongo ebele te bopesa ka 100 $100 apamba osaka na mwana muninga yebaka boyebaka oto salaka efuta maka ana se tangu yo sakai na mwana muninga na mbonga muke ayo pe ba osaka na soko viola ka bana ya bato ya yo pe ba ko violer bo se respecter te mibali yo papa ya 70 ans omone pe na petite fille moko azobenge pe chérie bébé pe bébé ngo pese maka bébé c'est honteux c'est honteux après qu'une église au lobby ozo sambela ezaki ndoki obo sala botika bana bato mike bavanda baluka ba copain ya ba age na bo lexela bana ba tout temps obala ete okene na ona nulle part o charger na nous spirituellement o sakana et charnellement après o boaki et puis en plus de ça bazo boaka mingi na ba soka moi ça zuizemi et comme on a kena rapport na tika na Kinshasa o tika la kozwa mibali na sima awa moi zemi ono za nango eza yanga ite ba jeune garçon na Kinshasa ba komi ko se plaindre des jeunes to za kasuna ba chérie na biso nyonso ba dadi guga ba chérie na biso nyonso ba dadi guga botika bana ya mike boluka basi ya mikolo baze belo bazo traîner ba balite bino ba dadi guga bolinka bana batu ya mike ba dadi guga osali mbongo na onengo zweli yango eyebani te eza mawa mingi. En tout cas, conseil na pesi bino bo respecter basi na bino. Botala ba réaction siko ya basi na bino ya ko beta bana ya baso mwana na kufaki. Donc mbo bonga bo kunde pe na simanda kunde ezala kaka ba disparition au moins moi c'est disparaître. Parce que ya ko sala déjà eloko wana, eza déjà meurtre. Bo kimi na bino. Est-ce que bo kimi leta, bo kimi nzambe? Badadi guga botikela bana mike basi na bango. Ba jeune garçon bazali sous na ba copine te
ba copine nyonso bino ba dadi guga ta un jeune garçon azana musala te azwa moi aluka moi musala ba misala on peut foot ba foot aka ba $20 ba $10 leta kangisa moi ça zo senga kabelo moi ça zo senga lipapa ya cher moi ça zo senga perruque ya cher yo dadi guga profiter na faiblesse wana oye obandi sakana mwana bato ngana kucho na mwana ngande ngwana na okeno na leta na kato sex na kalinga ngo na lango na kwanga botika ba jeune garçon na ba petite fille bana ba komi na ba malade ebele ba jeune fille bazo kufa ebele ota la photo ka ya mutakufi jeune fille ota la photo ya mutakufi jeune garçon pona nini na bino bana mibali oyo kaka po pesa muninga na ombongo okomi ko proposer yango film Nigeria yakane ko baby sabatu awa film Nigeria baby si batu po oye ko senga muninga mbongo muninga proposer avant na pesa mbongo il faut na lalo na lisoko ezalaka mutu hôtel pe mwana bana na ndako baso liate ni avant ozwa musala na mboka oyo na ba Vodacom na ba Africell na ba boy okaka mutu afa lukelo musala il faut comme so PD il faut comme ça yo mwasi na ye pour ni ko dominer sur baninga ndengo wana pourquoi botika ko proposer muninga telo mususu il faut proposer ka insanité il faut proposer ka muninga parce que bana mibale belé bazo ta ba pantalon bazo sala ba mariage awa nzokande place moko pe ye pas aka mwasi siko ta mwasi na découvrir que no place moko ye poza aka mwasi au moins que eza mawa mingi en tout cas bo luka bo changer maman Anto na restaurant de Play chez Jancy Tela anti gigolo Adel Jogo bagou danger Niclette Momene Ma Mireille na Italie Elisabeth Mayangi yanga ya pasi pe ya Bisengo Elodie Efefe na Hamburg Choisi ma tata l'ange de l'intelligence Niclette Moyonda Niclette Moyonda na Belgique Brigitte Savané maman na Chancel Christine Madimbu Wakwetu Karine Loali Titi Kabalu champagne rosé moi si ya cher Babi liste et comme Mukuse. Je vous aime beaucoup. Na pesi mbote na boss na nga Sibu Mutombo. Check. Takos. Konga check TV. Ya Sibu Mutombo. Konga check TV. Ya Sibu Mutombo. Inanyese na Congo check mama ya Sibu Mutombo